Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na liboso na bino kosala video oyo. Ngai kombo na mama Deline ba o nyonso mba liboso bokolanda ngai na video oyo. Nga mama Deline nasalaki deja ba video ebele oyo kolanda video o mba liboso. Tala pe ba video mosusu o nasalaki deja ekosunga yo ba video wana. Lelo na ekosala video pona to partager makambo oyo kolo na biso alingi ngai na bino to partager bandeko nyonso bolanda nga na bao bolanda mba liboso to partager makambo oyo Nzambe na biso alingi to partager na journée ya lelo. Na video oyo to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozalisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa kolo to pamboli to kumisio to netoli po toza malamu mingi mpona biso zo garder biso kino leo na bomoi to pamboli kumisama sanjolama na okolo na beli molimo santu za nanga papa ngai te na loba meonde loba papa na video o papa atiki tende ko moko na moko akozwa Saint-Esprit yo sungai azwa implice katikati na video oyo na pesi bandeko nyonso bakolandanga na maboko na okolo video oyo so ekuti mutu na problème papa yo zala na revele eloko nino ya sala lui révéler likambu na eza wapi papa lobela bana na o papa à travers video o papa po ete bana na o babika bazwa pe mayele babakisa implice katikati na bomoi na bango kolo na telemeli milimo nyonso eza yo te papa oyo ekoya kocontredire message oyo na telemeli yango ezala mosika na biso na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na o molimo santu molimo na Nzambe ezala na biso mona ndeko moko na moko oyo akozwa message oyo apartage yango kolo mona ye papa konte parmi basali na o konte papa na mosala na yo po ete ba video oyo ya kopartage kokuta mutu moko aza na problème pe akozwa lobiko tokumisi oyo topamboli oyo tonetoli oyo nyonso na bondeli bongo na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline bandeko nyonso ono bosabone na Adeline TV te bosabone na Adeline TV nde bokomona ba video pe misusu o deya na salaki to partager deya makamsu pe ezana na pesi bandeko nyonso mbo merci ba o bokomelaki ngai botelaki nga ba commentaire bokomantaki si video oyo uta koleka et puis pesaki ba explication na bino na makambo na question oyo nga natunaki bino natunaki ese biso bana Nzambe koki kosalela biso ba oyo toyamba Yesu Masiya comme Seigneur pe Sauveur na bomoi na biso ese Nzambe azokoautorize biso ke tosalela ba pratique natunaki question wana soki Nzambe azokoautorize biso en tout cas bo répondaki ngai na sepeli mingi na sepeli na comprendre sikoyo ke bato ebele babone ebele ya chaîne oyo Adeline TV boza vraiment ya Nzambe boza ya Nzambe mokie bainfiltre bazali mais ebele mpenza boza ya Nzambe mpo nde nalobaki na koyebisa bino oyo Nzambe alakisaki nga mokolo wana esika bocomprendre ke mama Deline na comprendre sikoyo ke biso bato tolandake tokomantaka na bacommentaire ne puis toencourageaka ye epuis misu mpe ata bakomantaka te mais boza ya Nzambe ata non tosolola te Nzambe ayebi bino bainfiltre baza moke vraiment na chaîne na biso oyo Adeline TV Nzambe apambola moko na moko oyo nyonso bokomaki bamisu bokomeli nga na WhatsApp bamisu botindeli nga ba audio Nzambe apambola moko na moko Nzambe apambola bino vraiment nasepeli na oyo bokomi na comprendre ke oyo nga nazoyebisa bino ezaka lokola nazo confirmer bino makambo boyebi deja nazo siko expliquer bino ndenge Nzambe expliquaki nga yango vraiment eloko oyo ya likambo ba pratique oyo natunaki bino question o pamba te pona mbesi nasalaki yango deja ba mwa eutoleka ndenge nasala ona naisa bana Nzambe ndenge Nzambe expliquaki ngai pona ba pratique ba biloko oyo biso tolobaka ke eza bonzambe te eza bonganga eza mwa Nzambe akosalela ngo te
pourquoi pour biso na lobi bongo ke biso nga na yebaki bongo nga moko nanu personnellement nazaki na ignorance wana pendant bane ebele nazaki na ignorance wana nayebaki ke biso bana nzambe tokosala pratique te biso bana nzambe kaka na kombo na Yesu kaka nde makambo nyonso ekokisami en tout cas nga pe nayebaki ka bongo nazala vraiment do nayoka yango epai ya ba pasteur en tout cas ba pasteur ebele nga nasambela mpona bango baboya biloko wana bazoloba non biso tokosala te ka kombo na Yesu nde esika nga pe nayebaki kaka bongo en tout cas nga mo pe nayebaki bongo o ba na ignorance pe na pesi bango foti te en tout cas nga pe nayebaki bongo mais eloko na oyebisa bino ke ba pasteur ebele nyonso te la majorité ba pasteur o balobaka ke mwana nzambe akosala pratique te nazoyebisa bino nazokoasire bino bapasteur ebelo baba mwana nzambe akosala pratique te fo bondelaka na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe okoki koutilize huile te okoki koutilize mafuta te la majorité baza na baloge baza bata bisala mabe baya ba mission baza bandoki baya mission katikati na beglise banvutaka bana nzambe lelo kwa banvutaka bana nzambe yango balingi te soki bino boyebi kosala ba pratique oyo boyebi bobandi kosala ba pratique oyo moyen siko misala na bango esimba eza te de bamema biso na ignorance bamema biso na ignorance ke te biloko oyo yango te nga pe na bandimelaka bango mais Saint-Esprit ka na bolingo na ye aye kozongisa yango yango moni na ngai nasala yango deja banda ba mois euti oleka nasi ba 1 mois 2 mois euti oleka na ngai nasala yango pourquoi na ngai nasala yango mpona moni bato ebele bazosouffrir banzota bato ekomi maladi bato bakomi mikakatano ebele bato bakomi na baproblème sérieux le nzambe arevele nga bamakambo oyo na 2018 banda 2018 le nandi kosala bavideo ezalaki eloko fai nalobela vraiment bavideo ya liboso efaki nasala na makambo oyo mpo eza biloko oyo esimbi basanta bato spirituellement pe physiquement o mutu mosusu akokangolama nango mpo omoni biso bana nzambe nazokota nango kambala moko biso bana nzambe nde toza boye tobondelaka na kombo eza mutu mususu ko bengo obine nzamba lobi na nga sala boy po bika non biso ka zobanga biso boneza balibai ni nango o bayebisaki biso balobaka ke wana eza bonzambe te eza bonganga ok problème te tika na na position na siko to raisonner mwana nzambe biso bana nzambe na oyebisa bino tobondelaka na ko ote biso ka fo kombo na Yesu kombo nyonso ka na kombo na Yesu bonga ta soki na zwi mai na bondeli sina obondelaka na kombo na Yesu biso bana nzambe nyonso o tosalaka na kombo na Yesu Masiya donc ignorance ekota biso vraiment na nzoto ya nga na lingi ba o nyonso bolandanga en tout cas bele boza na ignorance te po bolobi déjà bolobi ya mingi bo na tangi ba commentaire en tout cas na yoki ba voce siko bato ebele bakota na ba commentaire te surtout vidéo on a sali mingi pona batu mingi bakota na ba commentaire te ba monaki ba commentaire te ya on a sali vidéo na tia ba voice ya batu oyo ba pesi mutu na mutapesi ya vi na e papa ya makambango ekosunga biso na vidéo o alelo vidéo o alelo na koloba na kotiaka ba commentaire na makambo oyo bandeko musu balobi aya on otela bino mais vidéo prochainement na osala na ko expliquer ndenge nzamba expliquanga ngo makambo ndenge nzamba expliquaki nde na ko expliquango na vidéo oyo ezo ya ndenge ezalaki na révélation wana ezalaki révélation mobimba o nzamba révélenga nde na ko expliquango na vidéo oyo ezo ya na sali vidéo o na forme o pona ni pona zaka na posa osala ba live naza na posa na sa vraiment ba live bande ko bonga bo sepela engaki bandoleka biso kitoko po engaki sa na eko comprendre ke eza na bato ebele nga na zaka moko o nzamba revelo likambo lobi lero zozo ba retour nango yumo zo banzamba zo bana bato ebele mususu abengo mama deli omoni makambo wana nga mpe namonaki yango ezalaki na boye nga namonelaki na boye nga namonelaki na boye do tali mpendako ata ya mona nini mosusu me ezolakisaka message moko do nayebi comprendre ke nzambe azoloba
eza na bato ebele toza na temps ya Joel de nzambe akoloba na façon na aloba te bato bolanda nga boyebi na sala video nzambe abi adeli na kosola na bana nanga lolengo na nasolola na bato te molimo ya nzambe akomanifeste puissamment kati na bato lolenge na te donc yango nazokwa ke eza na bato ebele bafandi na bandako bazoleka na ba YouTube te nzambe azolobela bango nzambe azolobela bango ba révélation azopesa ba révélation azopesa ba message mais bato wana bafandi na ndako bazobimisa te yango moni nalingaki opportunité ya ba live ekosala ke so na osala ba live esala ke bato baloba et puis mutu nyonso ayoka nga na yoka ke tala makambo nini audio ne voice na tielaki bino audio na tielaki bino ya papa José na yoka ba audio ebele omuna omwe pe so bana nzambe bayoki yango kosunga nga lokwa na susi na bino na susi bana nzambe so bayoki kosunga bana nzambe donc yango wana bomoni ke nazalaki vraiment na ngai na ya na ona yebisa bino me natala nga bite toke na ona malembe pourquoi pona monaki bato ebele bazo dénoncer soko moni mosai na nzamba lobi na ozwa mai zwa mungwa zwa huile d'olive zwa citron eza bonganga se kaza ya nzambe te siko na kamwaka eloko yango elekela nganga bitala ignorance bato baza nango so nga pe nazaki na ignorance lokola bato mosusu bana ignorance nango nga kutu lokola basenga baeglise ebele na sambela bapaster wana baloba te tokosalela yango te tokosalela mai te tokosalela huile te tokoki kosalela mungwa te kaka kombo na yesu bandeko na mpona yebisa bino avant na bosana mutu so ozobondela oza na maladi to oza na problème mikakatano moko obondele omoni ozozwa solution te kota na jeûne prière omoni ozozwa solution te seke ngelo ba pratique seke ngelo bakeye na pratique makambo mosusu fo oaplike pratique wana na kombo na yesu omona ndenge esala boni bakufa boni bakufa boni bazosouffrir boni baza na botutu na nzoto boni ba malchance elati bato na nzoto boni mabale ezokufa boni bato baza bloqué bazosimba mbongo me bamonaka mbongo te azosimba mbongo amonaka mbongo te boni me ozosambela makasi na kombo na yesu ozomona eloko te ndeko na nga sala jeûne et prière luka pratique moko sala surtout soki nzambe arevele pratique yango erataka te surtout nzambe arevele ke sala pratique boye erataka te yango na ye nayebisa bino ke vraiment makambo oyo tozwa yango sérieux eza makambo oyo ekosunga bavi ya bato ekosunga makasi biso bana nzambe nazolobela na biso bana nzambe na opesa révélation nsima oyo nazoloba oyo nzambe akosunga toloba nango na nini me oyo ndenge elekelaki oyo wana nakopesa nsima bino moboyebi nga soki na ye napesi mpo napesa message nakendaka kaka te ke nzambe alobi biso bana nzambe tosalela na biso bapratiki te nga na okende na bino ebandaki boye na bondeli nalali namoni boye na okende na bino nango ti tokokoma na makambo tooloba me na bandi na bino na oyo nanu mpo bato ebele bazala sauve sikoyo le namonaki ke na batelevizio bazobima te biloko wana eza mabe boye bato mpe na ota bakomante te eza mabe omoi mutu mosusu azalaki na ye franc-maçon azalaki na kibondoki aye na bonzambe lero oya kati na bonzambe ayebisa bato ke soki bomoni paster namona yoyoka yango mingi esalanga pasi na motema na yoka na mawa mais loko eza temps oyo tokoma na maturité biloko wana nyonso ezolongwa mutu aye awuti na kibondoki aye kotémoigner makambo spirituel oyo ya vivre na satan ayemba mwa bandi koloba na bino ke biso omoni mutu ayebi so ozwa mungwa sukola na mungwa eza mabe kosalela te seke mutu wana aza ndoki me yo owuti na kibondoki owuti na makambo spirituel te ya kibondoki owuti nango ya bonzambe te
ndenge nini sikoyo olobaka na bato ke ok makambo spirituel te eza ya bonzambe na kibondoki yo lokolo ye nango na ya kibondoki oyebisa bato ke le tobandeki kokende koloka bato toanda okuta kuna moto toanda okuta moto aosambela boye pa tozozika biloko yo oloba ngwana me makambo oyo ndenge nzambe atravayaka na bato yo oyeba ngo pe te oyeba ngo te peut-être oyeba na yo par rapport ya makambo ndeti nga nayebaka nga nayebaka makambo ebele ya bandoki par rapport nzambe nde moto aya oyebisa nga ozomona me nayebi ndenge elekela te me soki baye kobundisa ngai yango nayebisaki bino ke oyo nauta oyebisa bino na baikuni na ke nzambe amemaki nga na hôpital namoni babebe babotami bazalaki bana moko baniau nzambe abi bademo bato babotami wana ozomona me différence siko na mutu azalaki na ngambu wana sataniste akoyebisa bino ndenge nini banda kosala mpo babebe bakoma bongo malgré nzambe lelo azokoloba na nga bachangeaki bana na libumu bazwi mwana wana batie balongoli esprit ya mwana wana bazwi esprit mosusu batie me oyo awuti siko na bondoki akoya koexplike clair yesu kwa okota na mojindo nango akobaki to banda kosala boye tozongisi boye po tochange mwana na libumu bozo comprendre différence ya makambo spirituel oyo biso tozoloba oyo nga nazoloba makambo spirituel ya bonzambe nazala nindoki natika koexperimente kindoki ata moke te me nazoloba ngo na bonzambe me eza na mutu mosusu aye kotémoigne makambo spirituel oyo ye azwa ya kibondoki de témoignage na biso ke ezala différent ozomona po ya koexplike biso plisi kota wuti ndenge elekelaki nga mpe na explike plisi oyo nzambe arevela nga donc yango wana kaka esalaki nganga na bi te na olobelaka ke eloko soki babenganga nganga babenga nganga me loko nayebi ke nzambe aloba na nga Adeline soko olobi bana na nga bakobika na opesa bino exemple moko fale ya na video kuna me oyo ekoyaka elobami pase mo nakutani na solani ba makambo oyo abina mama delinga na yebi yango me moya koloba na bana nzambe eza te puso na lobi mpa bana nzambe bakoloba yo zanganga bato bakokima eglise bobo na yebi makambo très bien nga na salela kango aloba na nga bongo nga bino pase tikoloba boyo abina salela kango Adeline nasalela kango mama de nasalela kango ngabi pourquoi kasi yo zosalela ngo zotika bana nzambe na ignorance boye abi Adeline wana penda bato bakokima eglise nayebisa bango ke soko problème boye ozwa mungo kosukula ozwa bozi bakokima eglise esimba te ozomona yango nazoyebisa bino nga mama Adeline nadoki nalobi nakoloba bosolo nzambe alobaki na solo lobi bana nzambe bakoyoka mpe bakondima combien de bato bakomprenaki déjà que Yesu Masia azala ya biso bakongolais biso nde toza peuple juif oyo bible elobeli bapase mosusu bayebaki yango baboya koloba mpo babike soki nalobi boye bato bakokima me nga mama Adeline abi te tokomi na temps oyo bana nzambe bakontinue na ignorance te nga lokwa nayebi yango nga na oloba oyo nyonso nga na oyeba na oloba na nga oyo nyonso nga na oyeba na oloba na nga epuis nzambe azokoutilize nga nango azokoutilize nga bongo amina nga Adeline loba bakoya nga bakwa bakondima ya omoni makambo nazoloba na pamboli nzambe po bato ebele bolandaka nga vraiment boza bana nzambe en tout cas bolobi ke pratique tokosalela ngo bobi ke pratique tokosalela donc nga ona ko expliquer bino ezaka confirmation ya aussi boyebi na ekobakisa bino susu ke moi quelque chose peut kobakisa je crois ba o non bayebi te ekosunga pe bango yango moni na inatela bato ba voice ba o ba kota na ba commentaire te batanga ba commentaire te na otia ba voice bato wana bayoka ba voice oyo comme ça le to sala vidéo oyo ezoya bato ebele bakozwa quelque chose tokomi na bavosi na biso na otela bino bavosi oyo eza ebele bavosi bato audio bato batindela yenga me naponi quelques audio mpona tia po eza vraiment mulai ekozwa video mulai mingi donc natia quelques voice après tokokommente si yango avant nakende na bavosi na koexplike bana nzambe oyo bolandanga oyo botiaki bacommentaire kuna oyo bolandaki video wana soki na olandi video oyo te landa mpe video oyo euti oleka eza bien ekosungo makasi elo na ye naloba ke bapratique oyo tozolobela eza de pratique ezosala na bavi na biso na deux sens
na deux sens oyo ekosa na ba vie na biso ekosa na ba vie na biso spirituel pe physique siko ndenge bato toteli ba commentaire eza lokwa ndeti nde tolobela pratique nyonso ezobima kaka pratique nyonso ebima kaka pratique mais nazo expliquer bino nasi boza d'accord nanga bo comprendre na loba eza deux sens ya kosalela pratique ba pratique tosala pona deux sens ya liboso pratique musu tosalaka pona ko guérir biso physiquement pona ko guérir biso physiquement tosala pratique na opesa exemple ya pratique oyo egerisa physiquement eza ndenge tolobi wana banzete mutu akozwa nzete boye abondeli mpo nango ameli abiki nazwa exemple ya ai na kopesa bino exemple na koza nazobela naobela nzambe ayekobisa nga Deline telema zwa ai nika tia na mai mela okobika donc wana ezotraite yo physiquement donc wana eza pratique oyo ozosala ozwi ai oniki yango otie na mai obondeli mpo nango lokwa nzambe arevele oke maladi oyo ozobela obika na ai ale yo zwi ai wana ayebisi ye moko ayebisa ona dozi makambo nyonso yango eza bien na makambo kwa ba pratique nzamba révélé pour so nzamba révélé eza lokwa ya za médecin a examiner yo amoni ke problème na yo phobika na ai batu mibale bakoza na problème différente mais nzamba yebisi mutu musu ai alobi na mutu musu citron donc c'est ça donc soki tomemi yango vraiment na révélation ekozala kitoko nzamba révélé yo nde osaleli na okende nango na olobela yango vraiment mingi par rapport ke nzambe pa ko révéler te okosalela mais oyo erataka te oyo nzambe a révélé erataka te mais to na opesa bino explication comment nzambe pa ko révéler te mais mutu asaleli onzela tokende nango nzambe akoloba nanga Adeline na maladi oyo ozobela zwa ai mela okobika alakisi ndenge osalela ai wana do ezotraite nga physiquement etraite physique nanga après sikoyo ngale na kozwa ai wana na meli pe na biki wana eza physiquement sikoyo spirituellement nzambe akoloba ke Adeline na maladi ozobela zwa mai zwa munga wana na opesa bino biloko eloko biso toyebi ba mai ba munga ba citron mais eza na biloko ebele nzambe azo révéler biso na biso mo ezo lekela biso na papa dide nzambe azo révéler ezo lekela biso donc na kota na makambo wana minte donc esali sikoyo ke nzambe akoloba nanga Deline na maladi oyo ozobela zwa peut-être toloba mungwa na mai bondela mpo nango osukola okobika donc wana ezali ke pratique oyo ozosala ezotraite yo spirituellement nasi bocomprendre donc eza na pratique oyo okosala etraite yo physiquement oza mpe na pratique oyo osala ekotraite yo spirituellement c'est ça yango sikoyo ngai napesi bino différence wana mpo na boyeba ke eza na de sens ya pratique bokoza bobondeli mpo na motu nzambe alobi ke nabikisi ye spirituellement physiquement bokende na hôpital abika ou bien nabikisi ye spirituellement physiquement amela ai abika nasi boa d'accord nanga nzambe akoloba mpe boobondela mpo na motu nzambe alobi ke nabikisi ye physiquement mutu azobele nzambe abi nabikisi ye physiquement mais spirituellement azwa mai na mungwa asukola po abika spirituellement akopesa na mbatu différent sorte akoloba na mutu boye asukula mai 2 jours na mutu boye asukula 3 jours na mutu boye alekisi jour moko jour elandi do ye moko ayebi ndenge asalelaka nasi bocomprendre ngai donc yangwana donc eza pratique esala ndenge na oyebisa bino ke soko obondeli na kombo na Yesu Masiya bamsu balobi nga nazo aider mutu na prière nzamba révéler ke asala azwa eloko boye asala exemple ka ona opesa bino azwa mai na mungwa asukola ngo esala ebi apesi na ba directive ndenge nini na kosala oyebisi mutu abi est-ce que oyo eza nini te madeni biso ka fo kombo na Yesu ngabi
biso ka fo kombo na Yesu bon yo zo sukula na kombo na Yesu te o nyoso osa na kombo na Yesu te okozwa mai na yo ozwi mungwa na otie na obondi na kombo na Yesu Masiya osukoli nango eza nango na problème te ya solo mwa mutu azobanga esala nga pasi ozomona nga biyango bato bazosufri na mokili ta monguna satana makambo akotiaka bato donc esili biloko wana donc ati bato yango do banzambe oyo bayelaki biso na baeglise batali babi bato baza na bapratique mo basalaka ebikisa bango spirituellement mpe physiquement donc il faut to empêcher yango il faut toloba te foka na kombo na Yesu Masiya ye moko oyo azalaki mwana nzambe na bomoi azalaki na nguya oyo ezalaki sans mesure asalelaki pratique bonga na yo oyo toza kutu na nguya yango toyebi te soki ya niveau nini tosalela pratique te mpo na nini tosalela yango te mpo na nini oyebi nayebisa bino eloko moko na butwa lelo na bundi na butwa lelo mama moko aye kobundisa ngai awa bandeko nayebisa binoko mama moko aye kobundisa nga tuna nga abundiseli nga nini ezalaki vraiment ndoto ayaki boye te ezali ndoto na ndoto sikoyo naloti ndoto nake quelque part bona obetonga solution na mposa obetonga te ya ozwa biso espace donc mama na bandi koyebisa nga mama Deline donc ezalaki donc soki ndeni na comprendre te abengi nga basoda bakokanga nga na bi yo nga nasali oni mama oyo akokanga nga sikoyo basoda mpe babi tokangele nini mpo moto yango toyei kokanga azoyeba likambo toyei kokange te na ndoto ayebisi nga bi yo ozoloba na bato basalela bapratique donc ndenge natunaki question wana yo ozoyebisa bato basalela bapratique mpo na nini ozoyebisa bato bongo ngana bi problème nini sikoyo nga na nzambe moto aloba na nga na disita na mama wana nayebisi bino oboko ondima te mama natomboka abandi kolela ye alobi na nga boye ndenge ye alobi na nga alobi ke falo tika yo tolingi te yo oyebisa bato makambo oyo bato batikalaka na ignorance wana bato donc esi alobi na mambo ebele wana mbamona nzo telemele na kombo na Yesu Masiya nga na koloba mbamo bandi kolela oyebisa basoda bokange basoda mpe babi toomonela oyo tokangele te donc wana ezalaki ndoto bon eza bandoto mosusu naloba nango te mpo wana ekoedifie bino na eloko nini me nayebisi bino kaka mpo boyeba ke monguna satana alingi te ngai nayebisa bino makambo oyo monguna satana alingi te ngai naexplike bino makambo alingi te soko nga sikoyo defo na ngai eloko monguna satana alingaka te yango nga nasalaka en tout cas wana eza defo na nga mpona bango ko eza defo na nga donc nga mona loba oyo ye kaka koboya nga nasala yango nga funa sala seke o monguna satana boyaka yango nzambe alingaka naite so bocomprendre so bomoni eloko wana monguna satana oboya yo sala yango seke nzambe nde moto akolinga yango oyo nzambe alingaka monguna satana boyaka yango tosala yango na nga lokola mpe mama na loti arepresente kaka satan donc bamonguna satana alingi te nalobela bavideo naloba makambo bapratike biso bana nzambe yango kuna oloba yango kutu su na modindo su makasi tokende bapaster ebele bayebi makambo oyo paster wana loba na nga bi mama Deline nayebi na nga makambo oyo ozoloba nayebi na nga yango ponga na sola kinenga bi paster oyebi ke biso bana nzambe futo za tanzamba lobi na nga mama Deline tika biloko so nga surtout nga paster so na bina loba yango bato ba okime église nga bi me abinga na saela kango babitumba makasi nazala nango abi nasalelaka bamai bamungu nasalelaka so ite mbesi nakufa pasi aloba na nga bongo abiso ite mbesi akufa ozomona mais alobi ke akoloba ngo na église te mpona boye ok bajara bapaster na je crois ke na église akoloba na bato kaka au nom de Jésus ya bonga na osala ngo na nom de Jésus te na osala ngo na nom ya nani donc eza vraiment makambo moko sérieux bandeko nanga il faut tozala mayele nzambe aloba na nga le nyonso Adeline bozala bana mayele nalinga te bino bana nga bozala bazoba do tozala bana mayele toyeba ke makambo oyo eza sérieux bato combien bakufa okufi kaka mpona kaka ke ok maladi oyo ozobela okozwa kaka mai obonde na mai omeli obiki mpe me lokola baloba ke moto akosalela eloko wana te eloko mona ina bosala naloba mpo video ezoyana nalingi te
et na kota mambo ebele kuna po tellement makambo ebele na zana ba témoignage ebele nango ba exemple ebele opesa bino ya ona lingi na milobela ndambu awa kuna pe bona loba ndambu po ekena misosu na 3e vidéo te nde sikoyo elo na yebisa bino ke eza Seigneur sunga elo na ena loba ke donc biso bana nzambe tozala vraiment mayele nzambe asunga biso makasi na makambo oyo asunga biso vraiment soki donc nzambe asunga biso yango nazoyebisa bino ke nzambe a révélé nga makambo prochainement na kosala vidéo na ko expliquer ndenge nzambe a révélé ki ngai makambo ngo ndenge lekelaki nyonso na kosala nga lelo na otia bavosi ya bato mususu comme ça to tia mo ba commentaire na bavosi ya bato mususu to tia ba commentaire nango elo na ngena lo ba Saint-Esprit merci na ngana lo ba boye todo lo ba bato be ba komi wana ke ekoma doctrine te ke bosalela kaka mai bosalela kaka nini oni huile bosalela kaka bo ekoma doctrine te oui c'est normal vraiment bozana raison que ekoma doctrine te il faut nzamba révéler pour biso to mona ngo nzamba zo révéler makambo différent sorti ya babilo ko na ndenga ko salela ngo différent donc oyo nzamba révéler et ratarate ozomona mais d'autre part na ko lo bandete exemple pratique oyo surtout eza physique pour na physique on a essayé non eza d'essence ya pratique oyo eza physique pratique oyo ko guérir mutu physique eza exemple na opesa bino nzamba lobi nanga Deline tension na yo eza akomata lokwa tension na eza akomata zwa aimela ai oyo soki mutaza na temps bozoka ndenge nzamba forme mutu nzamba lobela ai oyo soki mutaza na tension ameli ai oyo boye ekobikisa ye tension donc wana elingi eloba ke soki mutu nyonso na première part soki mutu nyonso ye aza na tension nakoki koloba na ezwa aimela mpo nzambe abaki nanga ebikisaka tension na opesa bino baexemple nango na oyo ezoya kuna donc yango sikoyo elingi eloba ke na église moko pe boye en tout cas wana vraiment na koloba ke na église mo nzambe akoloba pe na pasteur ya église wana soki aza ya nzambe toolobela mamoko bato bana nzambe soki aza ya nzambe nzambe akoloba no moni yo mutu nyonso akoya pa na yo maladi nyonso akoya nango soki obonde na huile d'olive opakoli mutu wana place azoyoka pasi akobika nzambe akoloba ngo mpe pa mutu bongo ya so na oyebisa bino verité nzambe akoloba pe na mutu ko yo ndenge oza wana mutu nyonso soki ayebi soki nazobela nazobela bonde na huile d'olive pesa ye akobika donc nzambe pe akosala bon siko na baka wana ezalaka ndenge nini nzambe alobi ke mutu nyonso akoya na maladi soki aye maladi nyonso oyo eza na bato mosusu ekosalama esalama na bafuki na ntango akala mutu moko alali nzambe abino moni matiti o mutu nyonso oya na maladi nyonso yo so ozwa nko obondeli opesi ya obika maladi nyonso do nzete moko kaka nzambe ayebisi mutu wana do wana eza mutu wana do nzambe atie don moko kati na ye epi alobi na ye ke na nzete oyo na yebi te so bocomprendre nga na nzete oyo soko otuti yango mutu nyonso ata ye na sida ata ye na maladi boye so opesi ye ka nzete oyo bondela mpo nango opesi ye akobika donc wana ndenge nzambe azosalela na mosali wana ndenge azosalela na mosali wana donc ezalaka nzambe alobika na nzete moko wana eza mutu aye na problème obota bondela mpo nango na problème wana pesa ye eza na nzete wana kasi mutu aye aza na sida bondela mpo nango pesa ye donc wana ekomi baka moko rare baka moko do ya mutu moko oyo nzambe atika grâce mo likolo na ye epi alobi ke ele yo ozobondela na eloko oyo mutu akobika wana eza révélation nzambe apesi ye me na bato nyonso sikoyo yo mutu mosusu okozwa nzete wana obondeli mpo na maladi boye mwa mutu aobika te maladi ene ezosenga nzete mosusu me pa na ye kaka na nzete wana obikisela nango maladi nyonso
nzamba facilité ye ola lukaka banzete différent nzete moko kaka na yoka lisolo ngo eyelinga kale na obongisa message oyo eyelinga mama so bando beta lisolo moko soki na ngona anda ko bikisa batu yeka nzete moko maladi nyonso bando bika eza muto aye na mbasu maladi nzete wana ka moko bando bikisa na ngo batu nyonso anda osambela lera asambe na nzete wana moko wana eza grâce oyo nzambe atiaki likolo na ye donc soki okutani na mutu abongo donc ozwi grâce maladi nyonso ozala nango okobika ok wana yango na olobake ale sikoyo biso sikoyo nde tojijaka batu biso tolobake ye kuna kaka nzete wana moko mutu nyonso aya na maladi boye abonde na nzete wana apesi ekomiseke doctrine donc yango na ye nalobake eza makambo mosusu eza na révélation mutu aosala yango ayebi pourkui azosala eloko wana ozomona sikoyo nakoloba eloko mosusu mutu mosusu yango nalobi mutu mosusu akozala na tension mosusu aza na nzambe alobaki ke soki alobi na yo ke soki mutu aza na tension ameli ai akobika sikoyo batension biso nyonso toyebi ke tension ya mutu na mutu eyaka na ndenge mosusu cause ya tension na yo eza ta mosusu diabete mutu ezopesa tension bon nayebi te na opesa exemple mosusu ta mosusu problème ya rein mutu eyemati yo tension ozomona te ke le boyona ai ekoki pe kobikisa mutu nyonso na nzambe abaki ebikisaka tension mais le pe bato bazwi yango ai wana ekomi lokola kaka calma po problème na yo grave eza na rein problème no grave eza na rein wana opesaka exemple eza na rein ai wana biyo yenoka na problème ya tension nzoko ozoyeba te oza na problème ya rein oye na tension mosusu aza na problème ta mosusu na poumon ezomati pe tension ye pa yo wana sikoyo yo ozaka na révélation ke ai kaka ebikisaka tension eza sikoyo pe ekoeshue makasi mpo na nini il faut kokotisa mabondeli makasi kopesa kaka mutu ai te lokola ai ebikisaka tension ozwi kaka ai opesi ye faut kokota na mabondeli omona nzambe akorevele eloko mosusu bandeko na nga akorevele eloko mosusu akolongwa na ai okokamwa ke nzambe aloba na nga ai ebikisaka tension mais mutu wana kozwa pe ai abiki te donc faut kokotaka kaka na mabondeli faut kozala kaka na mabondeli nde nzambe akorevele ole mutu aye na tension ole nzambe arevele ai aorevele ai te aorevele eloko mosusu eloko wana siko lera omela yango ekosukula barein na ye ale akokoma bien na barein automatiquement tension ekozala guéri yo siko soko oyebi kaka ke te nzambe aloba na nga ai mutu aya na tension opesi ye ai omoni te ke tension ekesila te po cause ya tension otouche cause te otouche na cause nango te otouche na cause te yango wana ekosala ke mutu moye abika eza te yango wana biso bana nzambe fo kobondelaka nzambe arevele eloko nini oyo nga nakoki komela nzambe ayisanga babiso asala biso mpona bakisa mindele te abai na bakisa mindele ezoboma biso na oyebisa bino verite alobai na bakisa ezoboma okomela akisa tension ezokebe biso rein okomela akisa barein ekokebe biso pancréas omela kisi ya boye ya nini ekebebisa estomac mais oyo nzambe arevelaka ezalaka bien mpona mutu wana tokozwa neti exemple ya citron toyebi biso nyonso citron ebikisaka maladi moko boye na otanga ngo te mpo eza na bato mosusu baya kosalela yango na désordre eza mpe fo dose fo koyeba dose nzambe lere apesaka biso lere azopesa biso biloko bato baomela aopesa na badose na ndenge nini mutu fo asalela yango na oyebisa bino verite na ndenge nini mutu fo asalela yango nzambe azopesela bongo yango moni na bavideo na olinga kotanga pena ngo te mpo mule na koloba ke nzambe akorevele eloko boye mpo na rein mutu akokezwa asaleli ekokoze mabe ozomona nga nayebi ke eloko exemple nayebi ke eloko eza na biloko mosusu yango nzambe ka fa revele omo loko ya citron biso nyonso toyebi ke citron ebikisaka malade ebe na olobi non physiquement non tokoti na spiritualité te spirituellement ndenge non tokoti te ebikisaka nino ebikisaka citron ebikisaka malade ebe na nzoto mais kaka citron na ekodétruire pe estomac ya mutu ezodépendre ça dépend ndenge organisme ya mutu ezaleli ozomona
do yangwana tokoki jamais do nzamba za malamu te ya bato na ba façon ebele tokoki jamais kozwaka ke eloko oyo nzamba a révélé te lokola mutu boye abelaki estoma abelaki eloko boye tension napesaki aya bikaki donc mutu opeso aye na tension napesa ye ayi te tobondelaka nzambe arévélé ese ayi mpe ya komela to ndeni mutu boye ayaki na problème boye na nzambe arévélaki ke amela citron nazwi citron nayebisaki ezwa citron exemple na mpe nona mpe yebisa ezwa citron bondela mela ameli citron abiki na maladi wana mutu mosusu ayesu na maladi wana oyebisi su zwaka citron bondela mela citron akoki ekodetruire ye estoma na ye ekodetruire ye estoma na ye do yango futo bondelaka nzamba révélé loko ni mutu akomela bokoza maladi moko mais source ya maladi na bino eza eloko moko te nasi bocomprendre nazoloba biso nzambe bana nzambe tobondelaka nzambe apesa barévélation apesaka barévélation parci par-là mpo nde naza boye donc eza vraiment biloko mo nzambe azorévélé biso mpona bato mais raisonne sikoyo soki nayebi te nzambe moko ayebi akopesa makoki nyonso mpona koyeba kosunga bato nyonso oyo bazokobenga ozomona sikoyo wana na olobela makambo oyo eza physique donc il faut vraiment révélation soki nzambe akosala nde na babaki eza bakara nzambe azosalela mutu moko wana na eloko moko wana ye kaka mutu soki abondeli mutu nyonso akomela yango akobika nango nasi boya d'accord nanga toke sikoyo na nde nalobi ke en tout cas fo nzambe arévélé kaka fo révélation sikoyo nde tolobi ke toke na kote ya spiritualité nzambe akorévélé mutu boye zwa mai zwa mungwa osukola yango mpona problème na yo boye sikoyo mai na mungwa wana na oloba yango mpo eyebani deja mai na mungwa ezalaka eloko moko elongola ba mauvais sort donc eza eloko moko spirituel babwakeli yo eloko moko spirituellement to maladi moko spirituellement to eloko moko babwakeli yo spirituellement nde okoki kozwa mai na mungwa obondeli nango osukoli mais na wana mpe kaka futa okendaka nango na barévélation futa okendaka nango na barévélation mpo na nini nzambe aza malamu apermetaki te nalobela makambo oyo ba 2 mois passé na ngai nalobela yango atikaki yo na periode mpo ayebi ke akoensegne su plus mpo na makambo wana nzambe azorévélé biso mutu akoza na maladi moko nzambe alobi na biso litungulu abi omoni aza gravement maladi nzambe abi boke mosika te litungulu asala boye azongisa boye asalela ngo modele wana asala bongo akobika na litungulu spirituellement nga nazobundele aolonga ozomona na okenda batraitement spirituel simain na olobela mpe batraitement spirituel eza molai wana na olobela ngo batraitement oyo batraitaka biso mpe spirituellement tokotakotaka nango tozolobela nanu makambo oyo tomaîtrise nanu oyo wana loko eza mpe makambo spirituel su ya makasi wana mpe tokolobela nka oyo sikoyo na olobela oyo nanu eza nanu base oyo eza ya biso moko physique bapratique mpo tokolobela pratique eza makambo eza te esalama na spirituellement moto azali azolota boye wana tolobela nsima oyo na olobela oyo biso tokosala donc nzambe ako erévele likambo boye nzambe alobi poudre bocomprendre kutu te nde boye bocomprendre te mais fu bozalaka na kondima na confiance ya nzambe na bino na moto bozoyebisa mpe azala na kondima na confiance biso toyebi donc nzambe akoki korévele na kana ye bato mibale baza na problème ndenge moko nzambe abi na kana ye azwa mai ya mungwa asukola abondela asukula ngo 2 jours après 3 jours après apesi baexplication na kana ye azwa sukulaka mbala moko esili nango na ka ya mutu mosusu nzambe atindi mungwa te atindi eloko mosusu na oyebisa bino te eza na biloko le na oyebisa bino video oyo na osala na koexplike bino makambo nzambe alobai na nga nde na oyeba soki na koloba makambo mosusu oyo nakoki koloba mais eza vraiment nde tooloba ke problème ezali nazalaki na ide na banda koloba ngo ke ndeko na nga so oza na maladi boye zwa boye sala boye mais
nde na komona na mikolo oyo suka oyo nzambe ndenga bandi ko révéler biso pona bakaya bato ye azwaka huile d'olive asala ngoka boya zongisa ngoka boya ye azwaka mai ye azwa na ye kaka mai abondelaka na ye kaka na mai amelaka ozomona donc c'est ça donc eloko na ngai naloba na bato yango wana me na nyonso oyo nazoloba na yo soki ozobela oyo nga na rekomande bino oyo akolinga asali alingi te asaleli te soki ozobela ozobondela soki ozwi mai bondelaka mpona mai soki ozoyoka motu mpasi obi mai nzambe mai oyo ekoma kisi ya motu mpasi namela omeli mai wana na foi nyonso obika nzambe mai oyo ekoma kisi ya tension omeli mai oyo ekoma kisi ebikisanga na maladi oyo nazoka esungaka pe vraiment na kobenga mai eza lokola bon esungaka pe vraiment dozomona eza na baka ya bato mosusu nzambe abika mai sikoyo raisonne kana oso eza kaka ya mai te eza eloko mosusu donc atozomela mai ozobonda po ozomela mai sikoyo nzambe ayebaka ke mwana nga aza na ignorance donc aza na ignorance mais maladi azobela ezosenga quelque chose mpona ye ata na mai ka ya pamba ozobondelaka na mai nzambe abikisaka vraiment makasi naza batémoignage ebele ya mai naza batémoignage ebele ya bato na mai en tout cas nga bato bayebi nga soki babengi nga tobondela na bango la majorité bango nyonso te mais soki na eloko mo ematanga na motema na biso ya mai tobondela mpona mai wana mela mai wana naza pe na batémoignage nango ebele soki omoni ke moto azomelaka mai wana ezosimba te kota siko mabondeli toyeba eloko nini siko moto wana fo amela nzambe mpa kobikisa moto ka na prière en tout cas na tokoniyon te wana pene eza principal obondeli na oka nzambe ageri yo mbamo spirituellement physiquement otelemi okomi bien ezalaka vraiment ezalaka pe makasi bongo esalama makasi oyo lokwa tozolobela bapratique yango mo tozolobela mingi bapratique mais eza na bato mosusu oza no na kondima ke nga mpenza bapratique oyo nakosalela na ngango te mpona obanga ngo eza mai oyo moko ozwi na maboko na mpo bondia na kombo na yesu omela ozobanga donc nayebi te peut-être boyebi peut-être boyebi nayebi kutu te donc yango wana nde naoloba bongo video oyo bolimbisa ekende vraiment molai toyoka bavi ya bato bandeko na biso ndenge pe balobi par rapport na bato oyo bokotaka na bakommentaire te boyoka tokomante ka mokie tokomante mokie na oyo bango bazoloba do nazotiela bino ba audio ya bandeko na biso batindelaki ngai comme ça boyoka yango tokomante mokie na oyo naotiela bino nanu ya mama na biso mimi ya mama na biso mimi atindaki toyoka ye ndenge alobi toyoki mama biso mimi. Bonsoir Maman Deline. Na lundi vidéo oyo ya sika oyo ya suka oyo tout ça. Bande on a tiango na vitesse na tiango na vitesse po boye kezwa biso temps. Nazo tiango na tiango na vitesse. Na tiango na vitesse. Moi nzambe eza bien ça la pratique de ça la pratique te. Bon. Ngai na pour la pratique pour ngai opinion ngai moi nzambe ko ça la pratique. Parce que tobandaki ko utiliser ngo déjà ebandaki pe ko simba neti ngambai na ngai aza pasteur na ngola kuna tonto zalaki pa tobanda osala mosala nzambe ngo mosusu mama moko ayela ye azalaki na musapi evimba musapi na ye ezalaki maladi wana biso na ngola tobenga ngo na kikongo tobenga ngo sikama tomoka ezalaki sikama eza maladi moko elekaka te na kisi oyo paracetamol boye eza maladi moko to tobenga ngo mingi eza traditionnel basala ngo babenga ngo neti mwa traditionnel moko boye mbena nga bondela pona ye sikama oyo esala bato na musapi yango azoloba bondela pona yango apakola na musapi wana ejour nango musapi ekauki benda kuli bapolémique mpo mama alaki moto ya méthodiste ya témoigna nzambe babi na l'église mo passé bana obondela pona ye ezopiore kaka tomonaki mpasi eleki yango akendeki na église epa na biso mobali nanga bondeli pona ye musapi na ye ekauki mpenza nde confirme nyonso na ekauki matofina nyonso wana mpasi esili donc mais ngai nazalaka donc moni ndenge alobi mama na l'église na bango passé na bango banda kobondela mpona ye mpona sikama wana esila mais esilaki te lere ake sikoyo mpa mobali na ye na église na bango wana mobali na ye sikoyo asalaki nini azwa asali pratique azwi huile d'olive abonde na huile d'olive apakoli ye nde eya kosila sikoyo na sansi wana sikoyo nakolobela ke eske mobali ya sala na biso mimi nzambe moto arevelaki ye ke esalela huile d'olive to arevelaki ye te
eloko mosusu mpe kosalaka yo moko otali ko obi te nazobondela me nazwa huile d'olive nasala sala soki motema ezotinda yo kozelaka te nzambe aloba na yo zwa huile d'olive sala boye so motema ezotinda yo mpenza na foi nyonso na kondima zwa huile d'olive bondela na nkombo na Yesu Masiya sala otala soki esimbi te kota mabondeli kota su jeune prière bondela susu nzambe soki akorevele eloko mosusu nde yango na kati mama biso mimi naloba don na kana toyebi te mobali na ye eske barevelaki eke esalela huile d'olive ou bien ezalaki kaka ye moko emataki eka na motema ke te nazwa huile d'olive me ebikisa ye mama na biso toloba te ke opaster wana banda obondela mabe to mabondeli ne nzambe anda oyoka te non donc mabonde nzambe azoyoka me esengaki fo pratique moko ezala wana donc yango basalaki pratique mpe akobika bato ebele bakufi na oyebisa bino mpo kaka baboyi biso tosalela biloko elongwa mpe bato na mutu elongwa bato na mutu ngao nde nayebi na ye nde kozongisela yango su bato na mutu c'est ça naye kozongisela yango bato na mutu yango nga oyo oza na baproblème no sérieux oza problème no sérieux lero ozobenga satande nzambe il faut osatande ke nzambe akorevele quelque chose nzambe akoloba mpe kende na mai moko ezala kuna bwakama nde tomona na bible kuna koloba na nga te ko mama Deline boye daye soki toboyino kaka oboyino problème ya te l'essentiel nzambe ayebaki ayebisaki nga to ayebisaki mobali na nga toyebisaki yo moko boyi na yo problème na biso eza te yo moko omeseni no na pasi no olingi okontinue no na pasi na yo continue na yo obondela bane ebele ozwa na yo solution te le nzambe alobiki abikisa yo apesi yo formule moko boye zwa boye zwa mai azwa mai azwa mungu asala boye asukula boye soki oboya oboyi no me nzela na tokende tokontinue na mama biso mimi donc yango tolobi ke nzambe mpe akorevele tout comme mpe akorevele yo te na huile d'olive wana yo moko osali yango na foi na yo obike natiaka quelque chose natiaka nzambe akosala mpe tokontinue nazalaka compte bato bakomisa bango neti doctrine ekomi nyonso ota na église abondela mpona bato liboso kaka oyo onction atie bango mafuta atie bango ekomi neti doctrine moko bawana nesko omona yango bizarre wandezalinga yango te mais rarement umaveza oyo tatomba ya portugais oui ça passe mais nga sikoyo mpe nazoutiliza nazoso oyo onction te mpona ndenge baba oyo yango eza kopepa physiquement boye biloko ya mvute nguna bebisi biloko ya mvute biloko oyo yango dabo eza nango ya kopepa eza nango ya mvute mama biso mimi alobi ke ye azalaka ayebi ke moto akosalela huile d'olive nde mobali nasalelaki mais ke ya kokende nango ke ekoma tout le temps ke baeglise mosusu nde ezala tout le temps ka huile d'olive moto abelaka bozwi huile d'olive bosali moto boye abi ye aza contre yango ke ekoma tout le temps ka na église boye donc c'est ça ekomi lokola doctrine na yo kaka na huile d'olive alobi bongo mais yango nga nalobi ke eza na baka mosusu oyo paster wana nzambe akoloba ne mutu nyonso akoya na église oyo soki azobela bozwa huile d'olive bopakola kobika mosusu kuta nzambe alobi nete asalingaka Jacques eza na Jacques combien bato botia bavese botia eza na Jacques nayebi ke eza na Jacques ke mutu soki azobela aye na église badetermine te maladi nini mutu azobela balobi kutu maladi yango te babika mutu soki azobela un parmi vous azobela aza maladi donc moko kati na bino azobela aza maladi aya na église baancien ya église babondela mpo na ye babondela na mafuta bapakola ye mafuta en tout cas baprécise te bible précise te ke maladi yango kaka fo ezala bato mosusu to boyeboye bible elobi yango mosusu akosala yango par la foi nga mpe na foi naza nango bible elobi boyeboye batangi mpe Jacques wana atangi mpe Jacques wana papapa abonde na huile d'olive nzambe mpe akoki kosala c'est ça ke amoni ke mutu nyonso azoya na maladi azosala nango azosala bongo bazobika soki mutu baotia ye bazosalela bongo azobika te seke ezosenga sikoyo ye na ka na ye ekomi fo bokota mosusu mabonde nzambe arevele eloko nini bato basala donc mama biso mimi alobi aza contre ke ekoma doctrine bato ebele mpe bokomaki wana ke boza contre ke ekoma doctrine en tout cas naza d'accord na bino naa d'accord na bino mais nayebisi bino ke na baka mosusu mpe to juge kaka te na baka mosusu to juge kaka te mutu mosusu paster mosusu akosala yango par la foi ndenge Jacques elobi nasi na explike mpo na explike maloba te epuis na explike bino eza na biloko mosusu mutu mosusu nzambe akoloba na ye mutu nyonso akoya pa na yo zwaka huile d'olive bondela mpo nango akobika donc ekoki mpe kosala mabongo soki mutu abiki te seke
problème na ye ekomi na niveau fubo kote la onso mabonde makasi nzambe a révélé quelque chose likambo eza nini po mutu moso c'est ça donc tokei na to continuer na ye en tout cas vidéo oyo ekozala molai bolimbisama mama biso Mimi alobi ke ye asalela su huile d'olive te mpo na nini ba huile d'olive yango ezosalama baplace ya mabe akozwa huile d'olive mosusu boye azomona huile d'olive yana soki nguma na kati biloko mwa bongo alobi donc na ba huile d'olive nde toyebi ke biloko nyonso yango na oyebisa bino bandeko na nga biloko nyonso na mokili oyo la majorité na bino nyonso te la majorité ezowuta baplace ya bien te ezala bamatungulu babiloko nyonso kaka eyala mai kuna ki mama so Mimi alobi ye kuta préféra mai ba mai misusu ekuta place à bientôt tomelaka yango nzamba bana biso to bondelaka na eloko nyonso donc yo donc mama miso Mimi pele oyoka video au parti o eza pe ya yo donc soko ozwi huile d'olive eke nzamba azotali soki huile d'olive o eza mabe ou bien yo mo omoni kaka biloko nyonso tokoma obondela mpona yango bondela obi nzambe nga bakomi a eza huile d'olive bakomi kutu soki bio donc nga nayebi ke eza huile d'olive donc oyo nyonso mabe eza na huile oyo na telemeli yango ezala na efe te makila na yesu masi ya epetola oyo nyonso mabe na huile d'olive oyo kolo komisa yango huile d'olive donc oinvoke no nzambe akomisa huile d'olive wana ya olive akomisa yango po so toevite ka huile d'olive po esama place mabe bamatungulu tolambela baai tolambela biloko nyonso ezala ai nzambe akorevele omela ai bondela mpo nango binzambe ezala ai nga nayebi ke eza ai po nzambe alobi na biso alobi ndeti exemple mutu boye na problème ne azwa huile d'olive asala boye tokende te toluka huile d'olive soki wapi nzambe akitela biso huile d'olive ndenge akitiaki mana akita te tokosomba yango kaka na wenze tosomba onka na wenze tobondela mpo nango après bobondeli bosali nde nzambe alingi bosalela donc yango na lingi naloba mpo na mama biso Mimi ndenge alobi ke ye alingaka kosalela ayebi ke tokosala huile d'olive d'accord mais problème sikoyo ke ezosalama baplace ya mabe mais ye apréféra nasalela mai to vaseline ok vaseline mpe la majorité mpe ezosalama ka baplace ya mabe vaseline mpe ozomo donc eloko nyonso fo kobondela na mpo nango okomisi yango na vaseline na solo nde osaleli donc bongo nayasi bocomprendre mamnalo nabondeli na nga kaka kombo na yesu eza na nguya ezali kona nyonso nabondeli na ngai mais na baka ya mai eza mai onga moko nazokomela nga moko nasungi yango nayebi eza kini onga moko nazomela yango ke namona bato mosusu bautizaka atie foi na ye atie mai abonde mpo na nga meli wana nga asalela yango te me nayoka yango tata mwasi na nga aza na amerike asalela yango nga abondelaka akombo ya yesu mais na corona oyo nalandaki video moko pasteur moko azwaki message nzambe abaki na ye ke toutilize bamai ya mungwa na to vinaigre mai ya mwa moto botie totie mungwa totie gagagagagaga ezosunga nga mo mpe naza corps médical soki moto aza na rime tobana outilize yango meme na afrique nga monaki révélation na mabe te donc eza mpe pratique donc nautilisaki yango mpe tozuka corona oyo nga na banota ntango nazokende na université navandi na collègue moko na satani na mopepe ezokutaka na ezofulanga nabimaka na sale ya classe boye nazwami deja basymptôme yango corona naza na ndako na koti futwa ya savunga na vix na mai ya moto nabondeli mpona yango esali ngai bien nakamati mai ya moto na bandeko ministre koyebisa bana na ngai nyonso nabondela mpona yango tie mungu mai kende gragaga chaque jour ntongo mponga banosesa patike wana bana na ngai na ngai moko moto tosele fois na ye epai na ngai esimbaki e nasalaka moto toujours nasoki nayalaki na nazosala so nakende na hôpital nasali nazongi namoniki eza frappe basymptôme wana ya mystique ye na bandeko kosala pratique wana kobona so mama na biso Mimi alobi ke na ba coronavirus ke pasteur moko boye alobaki ke to bozwa na coronavirus bozwa onde alobaki mungwa otie na mai na mwa vinaigre ozotia na mongongo ozobwaka boye nzamba revelaki ye pasteur na baki nzamba revele ke bozwa siko biso bato toyoka ngo pasteur alobi bon so totie foi na biso ndeti ya tiaki foi na ye asalelaki yango esimbaki surtout loko eza révélation euta epa nzambe alobi asalelaki yango esimbaki asalaki pratique wana esimbaki vraiment nzambe arevelaki pasteur wana ye pa kwayaki nango asalelaki yango vraiment ndenge siko eloko abongo siko yele asaleli yango ede na gorge eza siko ke lokola ezotraite mpe ezotraite gorge aza mpe capable ayebisi mpe mutu mosusu aza na gorge ke etala kutu nga kutu nazwaki kaka mai na mungwa nasalaki boye nabikaki
donc mutu wana mpa kosala koki mpe kobika a moins soki ka ya mutu wana eza nde nalobi source nango eza likambo mosusu wana esengama bondeli mpo nzambe arevele eza nini ta mosusu eza nde babwakeli ya kobwakela ekosenga pratique oyo naolobake oyo eza spirituel nasi bozo comprendre pratique spirituelle ezali donc soki ozwi mungwa otie na mai ozwi mungwa otie na mai obonde mpo nango sukoli yango eza pratique ozosala mpona kose débarrasser na makambo eza spirituellement soki ozwi mai otie bacitron otie nini ozwi couverture ofiniki obonde mpo nango ozwi couverture ofiniki eza pratique ozosala mpona kose débarrasser na maladi oyo eza na nzoto je crois bocomprendre na munde bocomprendre kaka nde ekoma doctrine te ekomi na église mosusu bapesi yo mai kende nango na ndako otiango molandi moko boye ekomi chaque fois olingo olala prière pour mokie kaka mai wana otie na nzoto donc ifua nyonso ekei na mai wana mafuta moko boye bapesa yango ça fait une année na paster moko boye yango sokoyo tiaka na saka ekoma bapratique wana vraiment ekoma mpe seto babato mosusu baeglise mosusu babwakaka bamai boye ozobondela babwaki bamai wana nde sikonga na mona yango bisa parti o mama biso mimi alobi eloko mwa motuya alobi ke ekomaka na baeglise mosusu baza kaka mai bon na explikaki onke amoi nzambe soki alobaki ke bosalelaka yango na mutu mosusu akosalela ne jacques baosalela mafuta boye sikoyo alobi eloko moko boke na mutu mosusu akenda na eglise mo bapesake mai so bapesi mai ye na ndako fwa na ye nyonso na mai wana priere kutu mokie ayebi kusoki kaka na problème nazwi ka mai wana na meli na biki na nga priere kutu mokie ayebi ka soki na problème na moni milimo mabe nazwi ka mai wana bwaki na ndako babimi donc priere kutu mokie wana nde ekomi mabe makasi wana nde ekomi mabe makasi na ndenge auti oloba eza na bato mosusu na eglise wana paster moko apesa ye huile moko boye huile wana batelaka paster oyo apesanga huile oyo bandeko na nga soki paster wana aza ya nzambe abondelaki mpona huile wana sava bongo soki aza ya nzambe te oyebi eloko nini ya deklare na huile wana na oyebisa bino nzambe ayebisaki nga lelo oyebisa bino de révélation nazwaka bocomprendre sikoyo nzambe ayebisaki nga alobi ke bamakambo oyo biso tosalelaka makambo bapratique oyo tosalaka ejoua des rôles ekoki kojoue na négativité ekojoue mpe na positivité donc na négativité nga na kozwa eloko moko wili moko na déclare maloba moko ya mabe napesi mutu ekodétruire mutu wana nazwi oyo na déclare maloba malamu napesi mutu ekosala malamu donc makambo ebele esalaka na négativité mpe na malamu yango na biso bana nzambe towana kondima eya moko yo moko zwi soki nzambe arevele likambo wana soki nzambe arevele yango nga kutu na préféra soki nzambe alobi ke mutu boye asalela huile d'olive nasepelaka yo moko somba huile d'olive na yo biso tobondela kaka na yo moko elongo tokobondela elongo soki nzambe alobi ke mutu amela mai yo moko na mai na yo biso totieka priere na mai wana omeli donc c'est ça donc soki oza na confiance a passer wana te kozwa huile na ye te awuti nango soki na saki na ye soki wapi mpo oyebi te mais soki oza na confiance ne problème te nayebi te soki esalama na ndenge nini bongo mais wana sikoyo en tout cas yango nde nayebisi bino fo kokeba donc pratique mutu mosusu akosala yango na ndenge malamu mosusu mpe na ndenge mabe nzambe ayebisaka nga biloko yango abi na nga deline biloko oyo nga nasala mpona bino bana nga boyobénéficie nango te nazoyebisa bino nzambe aloba abi biloko oyo nga nzambe nasala yango mpona bino mais bino moko bana na nga bozobénéficie na biloko yango te bato bazobénéficie nango bato mosusu bazobénéficie nango bazosalela yango bazokosa bino ke eza mabe nzambe aloba bazokosa bino ke eza mabe mais bango mo bazosalela yango yango nga mambo nakoloba oyo akwa nga sava oyo akwa te pe bapratique oyo rarement selo fois na yo nga nasalelaka mai mungwa na sansi wana ya kogragragra na mongongo e na oiromtion natiango na vitese aloba aboye te natiango na vitese mpo ezwa biso temps mingi te totiango na mbembo mpona manini bondeli mpona yango na pakoli esika moko boye mwana ayoki mpasi
nzoto nasali ba massage moko nzoto taka musala moko c'est na biso biye vaseline a préférane vaseline po huile d'olive ça ma place à mabe mais ngana zo ko apprendre et pe na batu nyonso na vaseline pe kozaka na confiance à vaseline te eloko nyonso batiki eloko te eloko nyonso esalamaka pe kuna bakosala pe vaseline tout comme bakosala huile d'olive donc bakosala nyonso na ba plante kuta aloe vera plante oyo eza plante basali yango mpe kuna babimisi yango donc yo soki ozwa eloko nyonso komisa yango nano eloko yango bonde na okomisa yango eloko yango alapres osali nino donc wana toyoki mama na biso asili koyebisa biso nasi tocomprendre tozwi ya motu ya nzambe apambola o mama Mimi nzambe amona yo vraiment nino voice no tindela yenga ede biso makasi nasi olanda video oyo ede biso makasi toke na video ya na audio ya mibale audio ya sere na biso Perle toke na audio ya sere na biso Perle toyoka ye toyoka sere Perle oyo makambo za basali par rapport ya ba pratique oyo nga na salaka normalement na période oyo ezalaki na début ya confinement année dernière mokoso na ndo bonde na ndaku na tongo na obondela na okisa Saint-Esprit ebisi ngai na melama ya moto na citron ya na sisi prière na koti na cuisine na fongoli frigo na lingi na zwa miliki na tia na bol pour na chauffer na micro-ondes na okiso sa ebisi na tia mpe na vitesse na chauffer ma moto na tia citron na meli na tongo wana ezaki na tongo apo na preka liso na poko liso na sali même chose na meli lisusu quelques temps après puis na musala tono sala bato bakoko bakufaki ebele par rapport à coronavirus donc quelques temps après na ko remarquer que nazaki na ba symptômes na iba itekeza ba symptômes na ngona ko kamuka na bandoti na ba audio ba symptômes nazaki na perte de goût na perte d'odorat et puis j'avais vraiment des fortes migraines donc mutu bano sala nga pasi moko saka to dire mutu lingo longwa yo donc j'ai compris que nzambe asala ki à travers mai wana ya moto na citron na milaki donc nzambe azanzambe o asala ka au-delà ya ba pensée na biso donc c'est totalement net na livre ya roi 2 Rois 4 verset 40 oyo prophète Élisée la rautaki ko zongana Eli bana ba prophète ba bengaki po asupe na bango bakene ko buka ba nzete ou ba si je peux dire ba vigne po basala ba olive po basala soupe donc lititi mabe ekota ki na kati ya soupe wana bango bazwaki donc le bali balia balobi liweza na kati ya po Élisée aibisi bango bazwa farine batia na kati ya soupe wana bazwaki farine batiaki na soupe bamelaki mort elongwaki na kati. Donc ça, déjà, ils ont l'accès basala qui va pratique. Donc ça, alinga qui basala bongo. Après, il y avait encore prophète Naman, histoire Naman, ils ont un livre à roi. Donc 2 Rois 5 à partir du 10e verset 14, qui tu m'as roi Naman a zaki na lèpre. Donc là, moi, na musala o bango bazaki na zaki d'origine juive. Aïbisaki moi ça Naman que maître nangai azobé la lèpre. Soka ke na Samarie, prophète Mokazakuna, c'était toujours le prophète d'Élysée. Akobi qui ça y est. Donc là, il y a quelqu'un qui na Samarie. Donc au théâtre na zolo banazo expliquer ba yebisa que komi boka 7 fois dans l'eau donc akene pa mi boka ki musa boyaki mais ami boka ki se batangi ba omona ke alboka ami boka ina mai 7 fois après abetaki il y a beaucoup aussi de révélations na kata ba écrit wana mais au ça lelo sikoyo prophète ikande toza boye mutu moko mosai na nzambe moko aloba na yo ke kende bwakama na mai ya njili to na mai moko na ba Europe awa 7 fois internet mbaba alobelaka pasteur ango baolobelaka ye metala na Bible c'est ça si on a kama ya bato yango bozo te ya Bible mais pourquoi bozo zala au contraire ya makambo ya Bible yango si on a do bazala no balongo no bato mayele po bango baloba boloba kaka atoloba kaka mais ngana ko yebisa binoko esala melanga ina ebite so sina yebisi bino esala melanga na ngola mbali na nzambe ayebisinga Adeline Lamuka yebisa mobali na yo bolamuka bozwa mai bosukola maboko na bino babebisi maboko na bino bozwa mai bobondela bosukola maboko na bino po babebisi bokosimba mbongo te mbongo nyonso bokozwa ekokende babebisi maboko na bino na lamusa mobali nanga papa dide nzambe abi tozwa mai tosukola maboko tobondela mai wana tosukola maboko po maboko na biso ezala kobeba abi bon siko lobini nga na bi nga na moni mai wana sina tiada na mutu bapase baloba mai eza mabe tala nano nzambe muta yebisinga mais nga na bi mai wana se nzambe alobi ezaka makila na Yesu po makila na Yesu masia mutu sukula mai eko sukula mutu te
mai ko esala nini na maboko na biso tosukola tobandi kobela makila na Yesu Masiya nzambe makila na esukola maboko na biso makila na tofanda des semaines toteka mbongo ezokende mbongo tozo comprendre te nzambe abe Adeline nayebisaki bino deux fois nzambe aotalanga nayebisaki bino bozwa mai bosukola maboko na bino bobondela na mai nasalela yango te ngai nalamuki ngai nzambe makila na yo Yesu Masiya Yesu oyebi ke lena eko yoka makambo nyonso na 2018 epesi nga kanda moko epesi nga kanda makasi makambo batia bato na mutu ba pratique eza mabete mais sauf que ba pratique muso bato basala nda église mususu nzambe ni nazanga na sima ba pratique wana alobi eloko mutu ya ba palpitation nazoka ba palpitation tout même quand nazanga alobi eloko moko ke ba pratique mususu oyo tomonaka bato basalaka na baeglize mususu eloko nini ebatami derrière ba pratique wana donc problème nde yango wana problème toza nango yango wana po eloko alobi nzambe aloba na nga alobi na nga ke Adeline biloko oyo nga nasala mpo na bino bosalaka nango te me monguna satana moto aobénéficie nango ye nde moto asalaka nango aloba na nga eloko nyonso oyo eza naturel aloba na nga eloko nyonso eza naturel eza na puissance naturelle mpo esala oyo ekoki kosala nde aloba na nga na temps oyo esengeli na bando lakisa biloko yango moko na mosala nango tokomi siko na tango yango mona osali bino video oyo position en repos j'avais toujours des palpitations ce qui fait que ça me dérangeait énormément j'ai prié pour moi aussi j'ai prié pour les aussi alors il y a un moment na inoki ka paso na même kokino mona noki pasi boina zui na kiti na urgence basalanga ba électrocardiogramme motema nanga ezaki bien ba pesinga pareil moko na tia pendant 24 heures na la nango na zonga nango le lendemain matin na salle na kei il y avait rien mais sauf que ba palpitation ba dor dilaté parce que moko na temi noki salinga na sinza binabi nzambe na motema na bika na auto na obondela malade bezo continuer kaka noki ka saint esprit singa bi les cafés na bi café saint esprit c'est café donc ozomwa nzambe akoorevele mpe eloko oyo ozosalela oyo ezodetruire yo nga nzambe aloba na nga kisa attention ekoboma yo Adeline na opeki soki isi ozomela te na obeta yango nsima vraiment namela café te donc natia café te une goutte seulement apekisanga te namela café mais ayebisaki ngai café nde donné kosala nga ba palpitation donc ça veut dire si je prends le café natia ka une goutte na kati ya lait na ngai po mais je ne prends pas le café comme ça ya noir yango moko abona mela mona zoka formaté donc pour dire aux enfants de Dieu nzambe des fois alobela biso ba pratique mususu sanya ko luka pe malade moko yele boye oke l'hôpital te o mela kisi obiki mususu malade ko ya boye ozomela ba bloko na nzambe pe asali na ite ayebiki okoke lobika pe l'hôpital nzambe ya anti système asala ka ndenge lingi parce asendenga lingi po aza souverain j'ai encore un témoignage à donner moi na ngai nazana mwana ya mwasi ye obi bana babela ba kusukusu pamba nga sikoyo vraiment Dieu m'entend parler na ndako na nga nazana kisa kusukusu te donc des fois zalaki mwana muke soki azobela kusukusu na loba kaka système immunitaire na ye ebunda eloko na sala kaye na sala ka remède moko na zoka citron na sangisa mona miel na baloli na bondeli na pesi ya meli na pesi mona tongo na pesi mona midi na poko des fois matin soir ce qui fait que remède wana na comme ça le kola kisi pona ye esula chaka ye bien vraiment na kusukusu à moins que ce community infection pulmonaire on a monique a comme na ba crachat verbrate on a dit ah oui comme infection ils ont ka antibiotique mais sinon il y a beaucoup de choses nzambe asala ngolu et qui na ba remède donc tout le monde a qui yesu na livre ya Jean 9 ou 6 l'air aux apibu na mabele so inaye ati na mabele azui ati na miso mutu tout le monde qui sur na marque 7 33 oh yesu touché qui mutu na matoi asimba qui encore salive na ye dans nzambe azanzamba multi système nous ne devons pas limiter Dieu comme yesu comme nguya mais Dieu des fois peut nous donner des directives oh ezakutu ça n'a rien à voir il faut juste en écouter nzambe nzamba ko sala loko mo bomona oh yo bane ko s'attendre na ngote vraiment dans des petites choses nous devons avoir l'écoute du Saint-Esprit parce que nzambe azandenge moko azandenga sala kalolenge na lolenge donc neti ngana benga nzambe na binzamba za tiniki ya Joseph parce que azanzambe asala lolenga lingi to asala ndemo moti akosala pa na eloko boye asala eloko pa mutu asala eloko mususu nzamba ko bikisa malade mutu mususu l'hôpital o ya mutu mususu abikisa ngo eloko mususu donc vraiment wana vomi nzambe pour c'est comment comprendre nzamba aux alations nzambe te sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ amen amen allô oui bonjour maman donc wana c'est na biso perle nzamba pambolo c'est perle nzamba pambola oboyoki ndenge alobi na mwana na ye ndenge apesaka doki wana nyonso olobela kaka physique pratique oyo ezogeri biso physique donc nzambe asalela biso bakisi na biso omoni ndenge tokende na biso bakongo bato toyeba neti oyo tokende na biso kongo kuna makambo so ebandoleka kuna do bakisa mindele oyo donc toke siko na oyo ya mama na biso
mama na biso mama Gina nzambe apambola pe mama Gina na selesonaki pe su ya ye awa ya mama Gina toyoka pe mama Gina ndenge alobi se apele alobi lo moko ya motu ya kuna alobi ke eza teke bodo si tolobelaki on pe po se mimi pe alobaki onke ekoma te lokola nzambe aza nzambe multi système okoki no pe kaka kobondela na yo sans osala pratique moko obiki na ope mokomso okoki pe kobondela obiki te okoti na oka jeune pe obondeli susu obiki na okoki kobondela boye nzambe pe arevele mela boye donc biso bana nzambe pratique tokoki kosala yango nyonso kaka na kombo na Yesu donc toza yango nde na olobela toloba biloko mingi. Allô, bonjour Maman D. Bon, parce que oh Maman Gina. Lobi pona on nzamba na kisi yo pona kosambela pona makambo ele na Congo. Makambo yo lobi wana eza solo. Omoni tango yo lobi ke ndota ko solo taki onégligaki. Onégligaki te mais okipe na yo kaki kaka osambela ki penza te na okamwa kaka mais kote pena osambela te. Omona ki batu bazwi ba minduki bazobundisa bato bapaya bapesi bandeko na biso baminduki eza lokola bapaya moto bapesi biso ndenge na banda yango bapaya bapesi kaka biso mo bakongole minduki po toboma na biso bakongole ozomona biso na biso bakongole minduki euti na bapaya eza ndenge oexplike na landi epuis ndenge olobiki bato bati bavarese nini bazobunda moto na varese nde eza lokola mikolo biso moka bakongole nde tozalaka bakombo baluba baswahili bangala banini bavarese eza lokola ekolo na ekolo mais tozobomana kaka biso na biso bakongole ozokomprendre makambo wana nzambe na biso eza lokola ene moko boye ezokota na mitema ya biso bakongole po tokabwana ozomona parce que toza biso tozalaka bakongole na bo nzambe tozalaka ekolo moko mama ezaka ezala oyo babengi moluba babengi mokongo babengi mongala babengi moswahili babengi mombala babengi mutandu babengi mbuza babengi ngombe babengi donc libinza babengi mopende babengi mombala mais toza biso kaka bakongole siko ene moko ekoti ata bikolo mosusu ko mama de babikolo mosusu bazala na ene te ya bongo te biso ekolo boye biso ekolo boye biso ekolo boye te mais biso na kongo ekoti penza biso kola bongo te ekoti penza ngala azoyina aoyina mokongo azoyina moluba azoyina mpona nini toyinana surtout ndenge ekoti penake eza bato mosusu aza mpe moto mona aosambela bazofinga moluba ngai biso nakomi na ezofinga baluba wana ozofinga baluba mais baluba wana kaka baza bandeko na biso te baluba wana kaka na famille na ata moto moko te ata kala ata soko fuye ata moto moko abala moluba mpona tozotia ene tozotia ene surtout mpona baluba tozotia sozo na temps oyo lelo ekoma nango ezalaka su te ndenge ezalaki kala ke mwana biso fa balaka moluba mwana biso fa balaka mokongo te lelo ekoma nango mokongo abali moluba abali moswahili sikoyo soki tobundi sikoyo bana oyo babotami boye tosuka wapi totika na biso ka biloko mpo eke esimba te na bakongolais eza mpo na biso bakongolais te eza révélé la prière est sans nul et sans effet il y a matin où au kipakite ça me on a ça siko na pesa yo message na ça ko kamano kipakite on a ça siko on a kende e kokoma ya mwana eza total tende on obi to prier biso so to prier na yo elongo ça va continuer ko pesa yo ba message ko kabwana les na kokote parce que en eza kata bitema kaka ko wela na kaka donc wela tobondela mama nzambe epanya soki nzambe alakisi so tokontinue bongo ezala bongo mais la prière ndenge oyo lobi lokola osalaki neti okipaki te nzambe alakisi okokipe te osambelaki te tala oyo moto lobi osambelaki te sikoyo tokontinue tosambela eza nil et sans effet oyo eza révélé na sepela nde nzambe alakisa bo makambo mpo nzambe so alakisi esengaka kosambela ezomona bosambela mpo likambo oyo esalama te na sepeli mama deli napesi yo merci nakataka mpo naloba mais naozongi naolandalanda ngaza so naolanda na mo likambo oyo nakati nalobi na nsima naolalandi mpona bosana alobi mwa mingi nasote kaka toke na suka koto oyo mpo na ntengo bande bokamwa teke baoloba mbangu bango baoloba bango normal nga nde na ntongo na vitesse mpo ezwa biso espace ebele te tokende je crois ke eyokana apesi bango badiba 120 000 te kolanda makambo ya réseaux sociaux mama deline nalandi ndenge mpona baindien na bachinois nde babetaka bapaya kaka na balibane bapaya kaka na bango nde bamiokola biso bakongole na babele na biso moko eza mawa mama deline parce que chinois azobeta kongole na kati na mboka na ye chinois kongole azosala pa indien indien azofuta ye eloko moko ezanga nango kutu varie mboko moko ezanga ntina aloba te mais osala ezali mosala koleka indien kongole aloba te kongole so alobi abeti ye yango wana mboka wana omona bakomisi nyonso to ya minene kanambe wana oyo babenga kanambe bapesa na maboko baindien bango bazwa bafourcentage yango ekotisi mpasi na Congo oki nde mama biso alobi
alobi ba entreprise nyonso ya minene bapesa na bango na baindien donc bato na ba chinois baindien ba libanais na bazwi na ba commerce ya mikie oyo ata pepe congolais akozala sombaka ata biloko na magasin tomona yango ana ba magasin so babi magasin baoteka na degro siko bango baoteka na degro bango moko ana détail lisusu vraiment vraiment siko pepe congolais moyen sa sorti ezate po normalement faye basomba pepe congolais asombaka kuna akendaka pe koteka po esala pe bien nga ndenge nasala mo eloko mona ekisa babi baindien basali yango ebele donc effréné na ngai ndenge nasalelaka bafamille nde ezalaka mpo bazwaka pe quelque chose effréné biso moye tosala yango eza te botala na bino na makambo botala biso donc te na Congo mingi eza na oyo ya olive na kanabe mingi eza na famille kanabe ozo comprendre yango moni babetaka bacongolais congolais osala pana yazobeta mingi me basi bateka na bango makambo ebele na pa bapaya pa balibanais pa baindien pa bachinois bateka na bango yango mona bacongolais bazobeta ye na mboka nde moko na chinois na indien na libanais ozomo biloko ebele bagaze ebele baminene baentreprise eza na oyo ya famille kanabe batia bango olive na nsima nango ozomona yango ifo kosambela nga akoma kosambela bato osambela po étranger wana batika mboka na biso bakomiti kotikala badetail boki sujet de prière tosambela mpona baétranger batika mboka na biso tosambela kaka barwandais te mena balibanais banini wana batika soki bafanda na mboka na biso bafanda na ndenge ya bien balibere mboka na biso baya na baloge na bango baya na bakisi na bango na mboka wana kongo azosufri na mboka na ye moko ekosila kaka nde tozosambela mpo na congo esclave ya bapaya oyo bakenda na congo mpona konyokola biso bacongolais mama ndenge ekosila po biso tozobondela mpo na mboka na biso bapaya wana bakokamwa nde kaka basi bongi mama loba mondele akoma motu mwindu akoma mondele batusayekesi bazwela yango kasi bakasaka poso mondele poso nange komi ya mondele poso mondele ezala poso te ezalaka ntango kongo eke ezochange ezobonga bamindele bakokoma koenvahir congo bamindele bakokoma komona congo soki nini étranger bakomona ke fo nazala na congo oyo biso tokoma na valeur yango basi bongi mama alobaki bato asaka poso moto échange poso te mama deli olobi na solo kongo azosufri na mboka na ye mais kaka babolongo totia na se échanger nga mpe nazala kondima na nzambe wana nga mamateli ndenge olobi yo bakisi mosusu soki omeli nga ndeko na oko nasali 8 mois d'hôpital na maladi ko na cancer douleur batinga babina baozelaka na kufa batinga nakoma mikuwa mais soki nzambe asali natalaki nabelaki nzambe bato babina bakozwa chinothérapie te chinothérapie ebomaka lisusu ngai meso babeti bapropose chinothérapie soki kaka na nzela chinothérapie bango balobi nakozwa yango nzambe akomisa ngo makila na ye nzambe akomisa ngo makila na ye seigneur ekoma makila ya seigneur jésus de nazareth nga na obangelo te kaka nde olobi kisi mosusu mpe nzambe akopermettre okezwa kisi mais ntango obeleli ye ya kochange yango nti bafarse o wana soki eza poza na nzoto na bakoma nandima ese ekoma makila na yesu nandima yango deja nga ndeko nao nakamwisi hôpital ozomona ntango oza na kondima kaka ndenge olobi wana ozomona kaka nde olobi ke nzambe akopermettre ape motakende hôpital soki okende hôpital nde wana siko nzambe ekoka kochange bakisi ya nzambe ekoti na nzoto mama deling bon nayoki ndenge répondre merci vraiment nanu mpona considération merci vraiment eloko eleki wana eza te mpo soki considération eza te oyoka na ope te mais ntango oyoki olobi mpe nzambe vraiment abomba yo akontinue komonisa yo bachose caché odio mama fosina okontinue kana ye kobonganga yo osi kotala te yo talaka te nzambe alobi etanke yo moko oyebi ke eza na kobonganga te amen etanke yo oyebi ke uti pa nzambe aloba soki ya kosala te asali te mais yo olobi amen bible elobi baloba yo na mabe baloba mabe na yo me bakuto na mote baloba na bafingafinga yo baseka yo batiola yo mais soki eza na kobongo te eloko mongo te soki eza nzambe alobi soki bango bamona ngo mabe okoki mpe na yo te ntango so ntango oloba bavideo mosusu na baolanda mikolo oloba so yango te naoloba naoloba bino baya solo naokosa te nga naosepela nango te okosa kote mpona likambo soki moto amona okosi alanda na ye te mais ngai ntango baloba naoloba baya solo naokosa te odeni mpo azongela naoloba baya solo naokosa te mais bato mpona zoloba eza ya solo ntango yemo oyebiki eza ya solo moto ambona oyo bakuta ye na nzambe na ye awi mamateli awi makambo na ye te olobi mpona makambo bachinois wana foto bana siko kosambela mpona bango baétranger wana chinois wana baétranger baindien wana nyonso tu batika na mboka na biso nano bango moko bakokende ntango nzambe akomolakisa mo ntango nzambe azoloba ke tobondela mpona bandoki babongwana yo wasi ezaka bandoki baloka na bandoki mpe bango mpe bandoki te bato bozosala moto azoboma deja ndekoni aza demo moto azonyokola bato aza demo moto oye na mboka bato mpo mosala oza demo bandeko en tout cas ba audio ezali moko na kati ye kutu mama na biso mpona moni air pe pusani
video ezoke mulai naza na baaudio oyo na selesonaki na kotiela bino lisusu nzambe akolinga ata na video oyo ezoya nzambe amona moko na moko partage video oyo esunga moko na moko comme ça prochainement nde nakoluka na yebisa bino oyo nzambe alobaki nanga na suki bongo oyo kolanda video oyo s'abonner na Deline TV nzambe amona moko na moko to continuer na sujet oyo amen kimia na kombo na Yesu Masihi ezala na moko na moko amen.